Qui s'y aura abandonné la promotion et faire rigoler, n'est-ce pas? Oui. Faire rigoler. Attends, qui s'y go là? Boy, na combien de temps? T'as dit tant boya na promo, tant boya pour proposer un logo en étant qui s'y joue. N'a pas ce où t'as quoi au Katam, on l'a le même B. La faire rigoler. Artiste limbisa. Biso peut être un événement na biso na Congo na biso. Attends d'abord. Quand on va dire il y a qui s'injora, yemoko alobi na mulorone que si on a salé qui c'était par amour, a signé contrat moko boité qui n'a fait rigoler. Zela pardon, Zela comprendre les questions nanga. Zela a bien signé contrat moko boité quelconque n'a fait rigoler. Abandé ko salango par amour et cette fois-ci a sala ndé musala. Toi, il fallait monter mes accueils au Kita. Voilà, il fallait monter mes accueils au Kita. Pour aller au Kenya, on va bébé to et to bossa. Alors que Batouana baloba, boma nyoka ti et boma zaiwati kanyoka. Ok. Mais bateau bossa la biso kama be bateau ba benga na biso basali la biso soki eloko moko ba benga na ba congolais nyonso bateau ba teli biso passeport pour to katsa na muka na bango. Donc c'est le promotion de ni la tout. Tu penses que bango ne ba teli biso passeport pour no katsa na muka na bango? Na miso kuni na kunga na kana zo na ba non, si vous en avez un peu de temps, te ok, ma bête au bimisa o ezana yo. Clégie s'il te plaît. Moi ça promotion de Colombo au Bolibo Bomani. Maintenant nous tout au bête événement te nazo yoka ceux qui vendam, ceux qui nini et zapé à les. Ni tozon ape wana tozon wana. Bozo di ngako wana alors que Vandam te Fadam. Ceux qui Fadam, ils sont le 24. Tout comme tout comme bête fait concert, ma promotion pour les morts à bataille. Pour les morts à bataille, il y a bataille, il y a muto à pesa binouane. Pour les morts pour faire, bah c'est qui paye biso, bah c'est qui biso double, que bon bon mana qui n'a déjà pas nos concert. Tout ça va tout. Ok. Tout qui va. Tout l'ingana nos premièrement amour du prochain. Ok. Amour de notre artiste. Ok. Amour de ce qu'on fait. Nous avons dit que tout le monde a fait rigoler. Mais nous avons fiancé. Ma caméra sur TikTok, na Facebook et comment on fait rigoler. Faire rigoler, na faire rigoler dans les cas. Nazaration n'a pas de pétard sur la barre. Mon bébé a vendu mon souper dans la télé. On a dit mais on petit faire rigoler dans la télé. Ok. Ce que vous voyez, ça va faire rigoler. Faire rigoler, faut la rendre. Batubayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Maboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman Popo. La maman de la nation, na côté bino na ba etando ike na bino, na côté bino na ba ndako na bino sans pour autant bo permettre ngai. Mais na bolingo wana o bolinga kabiso, nde boya minga lisusu na ba portable na bino. Sur ce, je vous dis un grand merci et merci aussi à mon Dieu, l'Éternel Dieu des armées, ou à permettre tout le monde na lisusu et le ngona bino. N'a pas invité dans le plateau pour te solo en long et en large. N'a pas mituna et belé o eko mituna maka o pe bino pe bozo tuna. Bien nango to komeka ko répondre moi muke awa. Un grand merci à toi mon boss Papa Clovis Fimpa. Hein, pour la confiance et puis n'a pas conseil belé et zo sala que to mécanisus pour améliorer pour perfectionner sous mon sala ndenge zala kaka général manager. Un grand merci. Merci à toi mon papa et merci à mon père spirituel et papa Richard Sidabo
un papa pas comme tout le papa, donc motomoko oamekaka vraiment nakotambola nakobanga nzambe. Merci à toi Hercule Bamvoa tout mon perso, donc toza na pena makasi naza accompagné na ba invité nanga lelo to meka ko lobelela to lobela affaire ba journaliste na biso hein ba to moni ba chroniqueur o lelo ba se retrouver na Brazzaville mutu na mutaza na vie na o azo akomeka ko partager awa to lobelela o ba kei ko sala marketing ya munene na Congo Brazzaville ya artiste na biso Roga o akobeta pe le 24 juin le kola papa Hervé na stade de Martyr tout moni ba chroniqueur ebele ba katisi na ngambo ya Congo Brazzaville pour na ko mobiliser les sous-population ya Congo Brazzaville pour na ko kota na stade en fait na stade Masamba Débat et biso pe awa na Kinshasa na République démocratique du Congo tous un événement ya munene o eza le 24 le même 24 juin 2023 au ESA dans 12 jours awa ESA na stade de Martyr ESA concert ya papa Hervé Ferregola oyo tozomona ba mitune ezobi mebele ba date oyo biso nyonso toyebi o ESA retenu ESA le 24 juin 2023 mais tozomona ba nungu ezobima fada malobi boy fada mazongi si boy tokomeka ko lobelela awa et puis réaction est impaka kaka na chaîne oyo ya Congo est officiel oyo ndeko na biso azape invité na plateau nanga Clégie Zéhi c'est mon comboso de la presse ayamba ki impaka ba dire na ye ezaki un peu choquant mais tokoyoka tokomeka ko le bilango awa to comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au sein du groupe Jet Set de papa Hervé Ferregola. Armel derrière la caméra, un grand merci à toi. Hein. Fongole langa pena plateau nanga, fongole langa la côte s'aba invité nangai. Bonjour Awa. Bonjour maman Popo Kati. Voilà. Merci Nayo. Oui. Merci à l'équipe technique mobile derrière la caméra. Et merci à Congo et Segment TV. Merci à m'abonner à monsieur pour continuer toujours pour s'abonner massivement. C'est ça qui va m'embêter sur l'arrêté pour l'actualité. Ok. Oui, le lobby n'a pas tout toujours actualité de nous n'attend nettoyé. Et merci aussi à mon confrère Pézi, Géis, Barbie, mon combosseur de la presse. Barbie Métis Noir. Merci à toi. Et pourquoi pas merci aussi à le général manager Tonton Clovis, ça ne filme pas. Et à maman de Sophie. Le respect papa. Et aussi c'est-à-dire voilà nous bien il faut vraiment la banane ma dédicace le respect que je dois à Gilles Avamba autrement dit Jojo depuis Afrique du Sud et pourquoi pas aussi à Chagrin Koka depuis Afrique du Sud il y a Manix Naninga bino mingi batunyo suboza na Afrique du Sud wana aussi à ma petite maman Magui Bamba l'amour de Eddie Manja Force tranquille depuis Afrique du Sud donc voilà boya mangana jia. Ok. Nazakuna na parole. Boyamba biso to boyamba yomo. Kuna bat boyamba ngana jia awa. Yana tuni boyamba biso to boyamba yomo. Jila va to yambi ko fitela mabiye. Nazana équipe technique na biso mobimba. Nazana équipe mobimba, c'est-à-dire nazana mère nanga katifo la yepe soka ko beta tatu na Afrique du Sud des problèmes. Te chatra ko kanga bien avec toujours ya koka. Yo ki langa bandeko ba yaya nanga yo batika kaleki na bango te ata bango bazo ba mapango bazo ba mitukani ba bani wana. Ngai to na sika dia Afrique du Sud ngeme mena nganga. Problème te ba yaya nanga pe balobi bango pe ba ya Manix. Est-ce que yo ki likambo te ya Manix te pour Afrique du Sud? Non ba papa no ba prendre ba prêter ba na ya Manix ya Shadrach. Tika no awasi sanabike. Ngapela utaketa. Na accompagner ma banga ne pena zo tokina ka prêtre ki Manix. Prêtre Shadrach. Est-ce qu'on appelle bongote? Yaza penege. Ya Manix. Sikolo wa ya Manix sa lo bana ba ya ina ba bon frère. Awasi sana omoni de awaloba. Ba ya Manix ba oyoka. Bon et puis ba comprendre que awa okiye mo côté. Tout continue. Donc autrement dit Jojo la Bamba. Donc vient na yebi ke boko ya manga na Afrique du Sud wana les a tombé et puis il y a ma petite maman Magui Bamba l'amour de Eddie Manja faut expliquer oh non Eddie Manja te viens de dire la cause de Eddie Manja faut que Toyoka. Voilà ce qu'on tabala maleki na ngapa voix ma pena voix ma mtuko tu ba te Didier Lacoste voix
voma na ndenge oncle na tosola bien pardon Clégie na yebi ke yo zaka chaud yo lingaka chaud mais c'est quoi awa yango na lobi olingaka none yo chaud na yo lingaka na ebandeli mais na suka yango kita na lo siko tika no awa asilisa siki awa asilisi nde na pesi yo maloba apaise-toi ayez vos apaisements omoni tembeno wana Clégie bombango tembana bombango tango ekoma tour na yo onayebi ke bakangisa awa biete bibende toyokana zela Clégie Gila Vamba nani susu après avoir un escondé na oncle nanga di manja si tout ngane na abu na cho na défi ya nini comprendre te zela ngana cho na défi Manix amemana bana quartier na ba kauka batunya so bayebi solo na Manix wani amaka batamemaka na bibo ngana cho na défi émission prochaine Mito na obtenu le combo siko Miguel Dangote. Ngana yana billet $100 na pesa. Yo pe na compte na bango, ya na billet $100 pianga. Clégie, Zela. Ya na billet $100 na compte Miguel Dangote. Clégie Zeis, o ez émission nanga. Omoni nebo tchala ba tembe Zela, omoni nenge. Ya na $100 na compte Miguel. Jusqu'au sang ça va t'en agneau surtout ba pe na 100. Amela olandanga Clégie pardon. Émission nanga. Ata opianga te pour na défi bango. Mais fongola ora abou. Zeis. Vous invité nanga. Na kuna koti siete bo mona mutasho. Mais mutasho na koti siete. Mais a koti kamba ami koti si. Mais bon na lo. Zana lo koza pena lo invité. Vanda pena relaxer, se relaxer pena na kit nao. Za kala lo. Non na peut se chuter. Awachi basu si samaluba nao. Si ça va moté na kwa ça la boue. Si ça peut rolobezali. Na tigi na nga. Tika penza. Comprenez-nous en tout cas la famille la famille Congo est Senghor. Clégie s'il te plaît. Clégie n'a pas bon de la yo. On a makambo ekenegito et puis merci beaucoup na tonton Eddy. Balobi tonton Eddy manja face tranquille nous t'autika nièce na eta lobi awa mais boni il faut beta tout le monde lobi oui tonton Eddy je serai là pourquoi pas après balobi na lo bana yo pe o ba ça va bien mi ba les problèmes pesaté et puis je dirais aussi merci na Gauthier Lokwa azotika ngati so na bandika we awo mona $100 moi kota ke no range la ya monsieur Gauthier Lokwa ya gola vanda Gauthier Lokwa et Eric Kenzo de Cavavino, on a même notre meilleur whisky. Eric Kenzo, en tout cas, Cavavino, boss. Merci beaucoup. Toye Sikoyo et Père Clégie Zeis. Eric Kenzo, ton meilleur whisky. To Santa qui peut na wana penza dans le bon. Clégie Zeis. Boninzo. Ok, santé pepe lenza mbobate là. Asuma pena na so mona santé na pepe. Santé ça va ta bon. Différence yon ki na kasa ki ba ko beta yo ba ko kanga la police ko zwayo. Bakanga net ndeni. Wana kana mona ki mo ba detro maluba mo kama ula zo mona na sute. Tia maula za corps est compliqué. Clégie Zeis. Bakanga mutu Clégie Zeis na yambio. Pesa un grand merci na Miguel Dangote Holanda biso na minute so ndeto so la bota la biso. Mais Miguel Dangote le 12 le 13 yango pe anniversaire na nga bossa za la ba makambo mo bo abula pona ba via bato ya bula pona mamba miketi ya bula pona ba via bato Kevin na biso pe ka anniversaire tea tout à l'heure a auto beti sa awa gazon awa ngape banda na banda ozela anniversaire il y a des accessoires il y a via mon tour mais je te l'ai dit il y a jour normal
Est-ce qu'on a raisonné pour la vie? Non, yo zo bete ma. Si on a bien clégie, ok, nanga bongo pena anniversaire. On va passer un tout 500. Bah on va couper ba les kinga na l'hôtel. Mais ça accessoire te et puis. Bah on va couper. Une année de plus. Bah on va couper yo les. On habite. Bah accessoire fête. Et puis qu'on a fête. On va passer 500. On va passer $500 pe siko to 1000 balles. Au sombela ngo biso masanga pour ngana pena tonno. Kasi po eloko ndeto olinga to sane yangwana. Sikoyo muto azo boule pour la vie. Yo beta pe cela ba ciment et briquet. Ouais. Beta cela brique. Tout ce qu'on a boule pe bo, un peu dans ma canis nende boss sola. A beta sur 405 à 6. OK. Yo c'est limité peut-être na au sombela nga chambre. Merci beaucoup Clégie Zeis na moni na yebi ke wana ya panga. Mais Miguel Dangote Clégie a panga ngate ngana ozela lebi ke o wana Clégie osalanga et apanga Clégie Zeis tozana affaire ba chroniqueur ba journaliste na biso ya RDC précisément Kinshasa wana tozomona tokotanga mois 2 3 4 non o ba se retrouver na Brazzaville tout mona ki ba vidéo na ba onde ezo circuler bazolo ba keno ba keinde Brazza bakende pour un concert il y a le 24 juin au Kobete manama samba débat il y a musicien ya Congo ya ngambu roga na yebité du fait que awape et pas la biso musala pezali kuna pe na ndimi pete ke ba chroniqueur na ba journaliste chroniqueur bazangi mais tout le monde est quand même présence ya ba Aidor ya Moutali Kassou, Christine Jora, Namanik de John. Oh, awa s'il te plaît. Awa s'il te plaît. Non, on a combien pas noté. Na question n'a bandi na le pas ya Clégie. Na évité. Comment est-ce que tu approuves cela étant journaliste chroniqueur? Na batuto tengi wana déjà ba journaliste ba rambale. Ezama kambana Aïda. Ok. Bien que la liste. Mais là, ben, on entend à moi quelques journalistes. Auto, ça les accop. Ok. Nous, on fait la promotion, il y a Biloko Boye la Bissou. Ce qui, il peut-être Chaba, ou ça la. Il y a Penabi Bende. Ou ça la promotion, il y a mon Gambi. Nous, là, on a signé contrat, manière, on a salé lango. Papa, vous savez, papier qui gambit. Si vous pour 2 semaines, vous mettez le bon moment 2 semaines. Si vous pour 1 semaine, vous savez le bon moment 1 semaine. Je pense pas que tout ça me sala aura aboyé. Tout ça me tient. Tout le monde a besoin de chenga penate. C'est la maison en promotion. Elle aura Mayatou Mayamoto. Mayatou Mayamoto. Griffe à solo. Tout là, on a mis collé. Grand prêtre Maya. A chenga non. Les gibosa nini. Griffe Zoya, il y a bana mboka bossa en promotion. Na août a sortie officielle na on a venu ba journaliste to benga ba conférence de presse. Bo lié bo meli banini ba marambo belé. Donc c'est-à-dire bango bossa cop na ba. O bossa la les promotion. OK. Nga vraiment net na part ya marambo na mona ngate ke o basali mabe, basali faux. En Allemagne pour que ça la promotion au monde allemand. Peut-être figurer na pib morobo na Vietnam. Yo boyate rondima. Pour ça cop nos sala donc c'est normal. C'est normal. Bio zala na pour ça pas la makambo. Non, na linga na yeba kaka, comment est-ce que yo approuve? Merci pour la réponse na yo. Awa réaction na yo. Na question kama kono tuni ou approuver on ndenge nini. Merci beaucoup pour la question na Katifola. Je venais na pour te na contacter. Mais tout sur la loi tu n'as pas na moi réponse ya n'as pas na moi réponse ya ndeko na Clégie. Déjà tant autant à Manique. Manique journaliste était
Mais maniqué quand même tu sens que ceux qui a sali marketing moroboye azala quand même c'est là pardon na au lobby que a journaliste te on a le bâti mais quand même c'est une personnalité oyo na loba nga na loba na part na ngai o loba na yo ya on a lobby et ça ya on a bi aza quand même personnalité oyo a influencé la population facilement. OK. Problème que oui. Je crois qu'il n'y a pas influenceur. Comme ça peut c'est maintenant qui s'y joue rappelle influenceur. Problème que c'est-à-dire net au vendu le journaliste et au baki ngambwana. Ngana yo to yebiki ya ba journaliste au bakaka contre pas perdu. Tout sur la loi batu. OK. Et ya ka ba journaliste au OK. Bazalara, na artiste na mission mususu to rotanga komote na mi. Ferregola et Fally Poupa. Voilà. Voilà, ça n'engage des propos tennis, ça n'engage pas. Non, tout le monde a calmé. Non, voilà. Dans le but, pourquoi? Parce que tout le monde a qui n'a concert, il y a Massamba Débat, il y a Fally Poupa, tout le monde a qui présence, il y a Aïdor. Voilà. Oui. Donc, pour dire que faire rigoler, peu importe la présence, il y a des journalistes qui sont là. Ok. Bazala Awa, faire rigoler n'a rien à voir avec eux. Ferregola va livrer son concert au stade de Martyr calmement. A remettre ta musique na ndenge sengeli, a aussi sa maramna et ana posaka te ya promotion na bango ndé concert ya Ferregola ezateni. Avec tout le respect qu'on doit à notre président de la République démocratique du Congo, papa Yabana, wana papa Kouloutou nanga Fachi Benton. Pour moi na mulu papa nanga. OK. Donc na respect nyon sotan mon papa Kouloutou nanga pesa ki biso sens. Ya robeta concert na stade de Martyr à Loura qui ba 2-3 journalistes na binongo journée. Donc itali biso te ba kene braza ba sa so yini na wayo mo atindelenga voice na transfert la voice wana tongo. Concert ebeta makuna me ba congolais mususu bakati sikuna OK. Biso to rana mutema mabete. Na lobaka moi à chaque fois eza na déjà même dans verset biblique boroya na nzela moro me bobo parata na nzela ça sambo. Boroya na nzela moro po bo commettre faire rigoler Jésus de nuance. Loya Jésus-Christ de Nazareth. Mais boye ba ke faire rigoler za mwana nzambe. Maman Marie oyo aza maman na ye, ne maman Marie abota faire rigoler. Donc tu crois que pour Awa, tu crois que du fait que journaliste parce que tout ça journaliste est belé dans Kinshasa précisément tu penses que journaliste katisi wana qui au sala musala pour déstabiliser concert ya papa Hervé ngana yo ndo tofani botebi ki eza mutema be selon yo non ko lo bateke ngai na yo bon selon yo OK selon nga ils ont été mamabé parce que à nos 15 jours roga ba musicien mususu ba betaka concert na bango kuna ke bazui ba journaliste na bango kuna bakati si ba yebo et si ils ont marché ça ils ont cop et que non mais ba to fele kasi déjà moni ndena vandi bo na yebi ke kisi nzore loka ofela sala ati oui na yebi mère na nga wana nga na mwana ko siko wana awa s'il vous plaît wana sikoyo mingi na ovana na yo parce que no mona babilo mo ezobima wana sikoyo tango zoloba que Vienjoura asala eloko ofelete également Manique de John pour asala l'émission asala ngo ofelete donc pour na yo du fait que roga a pesa ki bango mbongo pour baya ko salele marketing wana o tenir bango rigueur to o tenir ne roga rigueur non tenir bango pourquoi tant on y a pesa biso tant on y a proposé biso quelque chose par exemple le quoi mbongo j'espère nani comment il s'appelle Nen Kisinzora a bandé promotion ya Ferregola n'est-ce pas oui Ferregola ngane na zabu et selon Kisinzora non selon attends kisi gola boye na komi na ndela bango tadi tango ya na promo tango ya proposer ngeloko en étant Kisinzora na pas sur utako yo katango lia lobema be la Ferregola artiste limbisa mais biso pe to un événement na biso na Congo na biso attends d'abord Zela to que non bien maleme o lobi to solo la lokola bato excusez nga clégie nazo mona biloko o zo na yo to zonga wana
nazo bimisa bilo nazo poser ba question selon ba biloko oyo bimisa olobi que non par rapport à ndenge Kisinjora sala qui promotion pendant 2 mois selon ba dire ya Kisinjora yemoko alobi na monorone que on a sala qui c'était par amour a signé contrat moko boete que na fait rigola zela pardon zela comprendre les questions nga Zela a bien signé contrat morobo était quelconque n'a fait rigola abandé ko salango par amour et cette fois-ci a sala nde musala ouais a sala nde musala pour ba yeli normal est-ce que tu sais que aujourd'hui faire rigola pe asolina ba journaliste pe misusu mais asolina ba njorate ba po ba ça qui pressé faire rigola auto sola mo kalate asolina ba journaliste tozali question wana eza ya mère ozongi la question non ozongi c'est les clégistes la pesika po tozongi après ça na ba ki fanda yo za invité na nga do ba question za ngai hein de tovandi boy fallait tozala mitema ya kokita na mona ketanga olia lobaki ba mabe Kisinjora yaki a défenda qui papa Hervé a compatissa qui na liwa ya Digola donc azalaki na motema mabe fallait tozala mitema ya kokita. Selon toi, il fallait monter mes accords à Okita. Voilà, il fallait monter mes accords à Okita. Pour aller toquer nango mabebo to bossa. Alors que batuana baloba boma nyoka ti et boma zaiwati kanyoka. OK. Mais bato bossa la biso ka mabe bato ba bengana biso basali la biso soki eloko moka ba bengana ba congolais nyonso bato ba teli biso passeport pour to katana muka na bango. Donc c'est le promotion de ni la tout. Tu penses que bango ne ba teli biso passeport pour na katana muka na bango? Mais na mito kune na komika na kana zo sala no ka pésiste na. Non, si aux anakana ndeni na senga yo te OK mabete o bimisa o ezana yo. Clégie s'il te plaît. Clégie nazwa carte rouge to ndeni. Ah ngana oloba tande. Okoloba zala wana yuza show. Ya ona olinga tellement yuza likolo yuza kana. Mais boba telanga ko ndeko moko ba mona ita limu yawo. Non, wana ezaki makamna mobo déjà monanaki tozonga no pas Clégie Zeis bota biso Clégie oui mais faut les appeler ndeko mo alimwe na monde presse ana ndeko mo alimwe na monde presse selon ma spéculation mais alimwe été OK oui alimwe été à cela moi déplacement selon explication na ye ezaki que selon explication na ye ezaki des déplacements que na matadi na vie privée na ye. Mais on dirait téléphone des acquis à moi. On dirait ça là bas propos na yi. Il va mis avis de recherche. Bon, bino quand même beaucoup ça qu'on avis de recherche. Il y a tinda qui te bino non en fait bande qu'on a biso et presse ne ba ça qui ngo avis de recherche pardon. Il y a tinda yi mutute. Voilà entre guillemets. Clégie Zeis tozonga no epana. Ndeko awa azo telema azo lobake no bandeko na biso ya Congo ya ngambu baboma balobaka boma nyoka tika boma zaiwa tika nyoka merci beaucoup pour na nini rectification boma zaiwa tika nyoka kaka bango wana bakomisa au traverser kuna pardon na passeport c'est long ba dire ya awa ce sont de méchants. Hein, c'est là dire baza bon en fait tant sungane muna memi ngo mwa likolo bango bazaka la bolingo la biso te il fallait normalement ba Vienjora Manique de John bango nyonso nde bakendaki normalement il fallait ki ba boya contrat wana déjà déjà ba bengana ba congolais boma soki nyoka soki boma zaiwa tika nyoka ba congolais en dehors ya ba congolais ba bengana oyi ki appelle ba congolais ba tikala oui bazali ti lelo ba banda ovanda illégalement na sol ya ba Brazzaville. OK c'est normal même ata mundele soko komi ozana sol na illégalement ba chassara ya to benga refoulement. OK ozana mukanda te mozo déambulé na mboka bato ozana ba séjour ah te là je te dis que yebage en organisation OK ba refula yebage ba refula awa mboka na biso na gouvernement actuel bazo actuel te même atana kala pe ba bande ko reflet reflet bendia ya monto ça va débattre on comprend soto longwe na volé wana oyo moka mtoto lobage Kisinjora salaki pe marketing à papa Hervé
mais bolamu na ye wana bomoni yango te asala yango gratos makomi place mo bachele shaba ya musala oto tosala mpo toganya alart ok tolega apa matin tolega apa na mo bato baotala biso na bato basengaka biso mabanga bani tosalaka kopo mpona la so oza mposa babwaka yo koyela ngai te makambo ofele banini te yebake na peyaka tako na yaka bulo banini makambo ebele yo olingi lokumu basomba yango lokumu ya te yo olingi lokumu ofele te lokumu basombaka yango honneur basombaka yango bato bakopesa honneur ofele te olalinga olamuki bwana eloko te bato bandi opesa balokumu moko bo te fo bacomprendre koza na système bapesi yo lokumu mpo yo ozongisela bango mokie voilà en dehors de ça ngana omonana bamabe bakisi nzora te bamabe banani te bamabebe bajournaliste nombre de journaliste oyo tootanga eza nombre de journaliste oyo bakiti ok non nalobaki na début na tokotanga 2 3 4 ya awa ke bazwi bajournaliste baa na tendance ya diversaire direct ya faire Mike Lokamba vous comprendre en dehors ya bato biso tomoni ke bakiza bato mosusu baki là je t'apprends tel que non c'est pas important non tout ça toi na presse tanga on a kolongola équivoque ya koloba que c'est là ba dire ya awa ba na tendance bazwi là ok mais ba na tendance peu importe ça notre tenor que tendance peu importe tendance so tendance bazwi là et on a le bi ba ça la gratuitement ok déjà mbongo wana ya eloko ya luka to ya a to vana TV to ya luka là parce que mbongo yena ça la promotion lo mobo jusque là papa Hervé da solo na journaliste ni pour la promotion stade ok Isa oyo oyo akutana na ye si ya dire le contrat il y a oyo clégie azoloba so ka silisi oyo aloba selon analyse na habité que papa jusque là ezana za mesure te on peut ça te olobi à mesure to lobi jusque là papa Hervé na solo lina journaliste officiellement ok bat ba c'est les promotions na monité bato na moni bazwi mbongo za ba musée na master wana sala nga ba émission 500 balles ok en dehors ya bato wana yana bato musupe bon ça musala tel que Congo est single officiel bon tel que Congo est single officiel donc tout ça boulot on fait la promo il fait rigoler mais jusque là tu touches dans le côté ceux qui disaient la coste peut-être na bi bende na pe na pam promotion nous le langa to boya tout ça lango ok ce que tu vas faire limiter bateau ce qu'on a longo langa qui Didier la coste pour y pas bêter les 24 pour tangier pour y pas les 24 Jomo boy abimi na Malawi les 24 achenga shaba na ngana sa promo na sala muti no sala ngo pour no lugala. Merci beaucoup Clégie Zeis. Oh papa avoir ça là na vineza a foué shaba d'accord awa ozaki d'accord na ngote que jusque là papa Hervé na nous avant la question toujours relever ça parmi ma question autant au bandaki présentation ah relever ça parmi ma question c'est-à-dire si on a bien développé ça par réponse dans le droit na question non aux une question te au début que non attends tout à l'heure tant que Clégie a le bail que papa Hervé na nous jusque là na nous a foutu tout le monde pour ça les promotions bah journaliste au lobaki il y a à dire il y a on a zone na yo ce qui lobby wa frontière au sala qui na yampaka a yo déclarer ni a ko déclarer ni yampaka a ko déclarer mbongo voilà mbongo ngo uti na maboko na nazongi kana question no to mbongo ane uti papa Hervé te mbongo ane uti papa Hervé Clégie au répondre Clégie s'il te plaît au répondre est-ce que na fona que ça carnaval s'il te plaît promotion bango bakio ça na déjà promotion promotion bakio ça la ya concert man qui va promotion bakio ça na concert c'est-à-dire que avant nande yo fandi avant da akumisa concert ya nani s'il te plaît
Okomi Nakanda. Comprenez que Awa Aza vraiment Nakanda. Kanda Asepeli te. Tom contre Clégie ou Tenga Moni Kanda ya Awa. Non, Clégie s'il te plaît. Ngala Moni Kanda ya Awa Eza contre Manik de John, Chris Njora, na bango nyonso na Clégie Zei. Donc yé peut appeler tendance. Non, qui na makambo za normal. Merci beaucoup de la page Joanna. Est-ce que papa Hervé est journaliste ou aussi la papa Hervé promotion ça va baki. OK, combien de journalistes batika? Merci beaucoup tout le monde la page Joanna papa Hervé. Il faut comprendre que Clégie s'il te plaît. Il faut comprendre que quand ça la promotion est à Moutou et ça il faut qu'on en a tendance ce qui opportunité pesami ce qui musolo et pesami que sala musala no étant journaliste marketeur chroniqueur au salango kakapo Yamabe Peko Zalate. Merci beaucoup. Tu continues à sujet hein paka. Dernièrement à Clégie Zeis où tu as eu ça la émission la tout le monde y a pas kali kolo tout le monde y kolo makasi mais dans quelques jours dans 12 jours concert et betama na stade de Martyr il y a pas Hervé mais tout le monde kaka na kata jet set on dirait que yoka na te ya paka kende likolo na mona bade ko taxer plus précis DG Polo na habité c'était Ezaki nini vraiment juste on dirait Ezaki likambu ce qui j'ai fait un effort faire pour révéler un peu le problème. OK ma bimse qui ont pu na tout droité certes que allo baki mais à qui na ba réserve de la bombi réalité à problème au bazana moyen penzana banda kusolo la yango le roi na la maîtrise nango eza penalty. OK j'aimerais bien qu'il y ait un paka ce qui occasion rozoma au solane makambo mais aza mécontent et le monde de Salemi. Tout le monde a taxé plus précis. On dirait par rapport à Makambo, il y a mongo, il y a propagande, il y a marketing, il y a nini, comment il y a prime. Bon, en fait, tout ça on a prime. Carnaval, Salamaki, c'est comme si mongo et bimaki wana, bango ba se retrouver. Ce que c'est en gros. Faut biso de total qui yondo yamba ke ouais ce que ça pour total émission c'est ça pour na carnaval baninga bazoki bango bazuité na part batrici ceux za batrici bo gérer tout ba DG ba solo les mois qui toroté parce que bango tout ça la promotion ya faire rigola ba biso tout ça la peu importe la façon dont il y a carnaval il y a monga na ngo pour ça tena qui nous mata déjà na promotion na carnaval à Makasi déjà non ça là mais ba pas carnaval c'est important même ba awa boye Nicolas non awa il faut se limiter peut-être awa déjà il y a awa penga bo Nicolas ganka wana mo ba mi aineken awa aineken o pesa bato na kati ya carnaval yo déjà aujourd'hui ya yo pe. Na posé question par rapport à tout le monde y a pas kasili qui m'a casse alors biba mbongo mo ezo bimarana mais ba on so la bien té bon il y a problème mais bon manga ezara tam so ba ki motema malamu ngana lo balelo na ye depuis na ye TV lelo 4 ans na 4 ans na ngana sali avec 2 ans ya robila mama papa avec OK yake na koti koto yake ba artiste msuku tu bakoma na boya koyamba nga babi ate yo pesa tendance yo ate yo pesa no tendance ukinda kuna na signa mais en aucun jour vous retenir le maluba na ngana émission nanu ngana lia ta 100 francs ya faire gola OK nanu ngata mutu moko ya faire gola benga ngate keno awaye to mola ki o sala ki émission yana ba benga nga maman wengi analyse moko salari mais yo peno so batela bato wengi au moins seki na oseki
nena vanja na choka na ngam to télé malade d'internet balo bana OK awa na tela yo orange na tela Western Union ko afinga ki mutu wepo na biso no tel golo moko te to golo azi moko te o afutanga nena vani we so bato s'abonner na TikTok na ngaba mona e aka kolwa makam na nganyo sezaka ya Papa Hervé. OK. Na bandi conseil na Papa Hervé promotion depuis l'année passée. Bandi ko na ngabo bandi ata émission de mona. Oui. Est-ce que ce qui fait rigoler après si n'enga quelque chose te yanga ni nakati ngana yana ngana kimotema malamu ngana na yana bolingo na ngai envers l'artiste musicien congolais na comportement na ye na ndenge na mona ayamba ngai mukola liboso parmi ba artistes musiciens congolais ba yamba na vie ba trois OK soit tali chombo bobi awachi baso faire malgré comment je peux dire ba tunaye ba géranga kitoko te omona rata mso bengi be bureau mtayambe chibasu ayebi ga chibasu moi bisabi no raplo via na marambosa na leki na osekina ke téléphone pe bungi numéro papier et kenda na mope wakande na bende na ganga na ba faire ngala ni mo affaire ta ngala mbonga faire na leta OK mais na yaka na loba makamba faire l'autre fois ngala batu ngoko boya bali bat baratanga kutane pasinga baratenga na kana nzela na mino ya sayo à 21h donc ngal kola moto voiture moko na ngado eni atanga kai boka biso na ngambo ya la police o ya nini ya sayo mais notalenga mabia o bazali oleki na parce qu'on a combien tina ba niveau kuma makamo elanda ngabongo OK tam su faire ngo na kutuko aluka kana engate apesa kanenga ta ya koliete ya futa ndavu te kelelo so basalinga mabe problème wana ezonga kana tata na ngana mama na ngana bande kunanga OK mais anuki ezonga tikalo yo lo makambona ngana osala promotion tina ba TikTok na bandi promotion pa permettre des années passées so rapesi mbongo batwana bali OK na ozela jour ngana okutana na artiste na poser kananga président ndeni OK tala pour ezana jour ngana silika pour ngana faire kuto botama jour moko na bengi maka usayela nga vidéo et comme pas faire un dimanche c'est la vidéo na c'est la lobby na ngombe faire ngo la sayela nga vidéo te meto botama ne jour moko OK na yewe maka usayela nga faire ngo la président voyage qui a président akende Dubaï ou akende les 2 mars Thomas anniversaire afaka ça rep jeudi mais na lobby na otina na silika mais laisse-moi te dire il y a des golo ba benga awa ko silika te total ayo ko kasate to beta ko kara total ayo makambo sa osalaka kende no ka ndengo kende lineno ndo kitoko to ebizu to répondre aussi likate pour nous répondre ya mpaka yakana na mutema malamu yakana na mutema munene ko yana na posa mbongo te pour na yo ki ondongo ozongisa précis ke yo bandi musique lelo te l'émission wana lo mina ebongo abinga na bandi musique lelo te yo tango uta ba masina na bino ba transport pasi oyeba ndeni obimate c'est ça ya mpaka loko en état yaya faut garder zela mutu na yo faire oyebi ndeni boyebana na ba relation na bino jour okanga Papa Hervé osolo li ekoto oui c'est bien bon mais ça j'ai comme l'artiste tala que non andeni badino so bazu ya mpaka zuite et ça la moi bien té par rapport à image oui mais ngane na yaka na nga TV boye na yaka na nga té on ne change de quelque chose non mais vous ne voyez pas que Yampaka Lobby il est temps pour faire rigola à comprendre bah nani o yazo fonctionner na bango abi soki batu bazo remarquer abi Papa Hervé apparemment za yemoko ba entourage na ye ezo sunga été yango na lobby mère OK entourage nini artiste oyo yebi ya bien na musique na misoko entourage nini artiste oyo yebi ya bien je sais pas artiste na misoko entourage nyonso bana banka batelo koso entourage nyonso bayaka ka pour l'intérêt na bango yo mo faut fungula mi soko la il faut ça na batu no moko bo ndé bo vanda ka bana ma 2-3 personnes no mo be bo kaka eza ya bino eza ya batu eza ya chaîne ya batu na bino mo ndinga na ena 3 personnes na ngana boaki na biki wana batu na ya pa kaftu voilà mais ba compte ça biso pe na l'info voilà mo ndina na ena batu bo so eza que non bah c'est peli que non il y a la bande de kono to tout ça les missions et ça peut avantage à scène na biso oui mais ils a bateau on a na bango ils a peu fierté ya nini ya scène c'est dire il y a pas ka be fourni ya sala ya za na bato ne combien mi balé mi sa tunini o que soit bengi on a tchomo na para faire le bayamba abi bazé belé mais no ko bazali so moni koto kuna bato ba pesa mbongo esimi na moté ko linga artiste amu ya artiste na yo côté la non événement muneno ya za na no ya TVT
non belela no batu nanga o to lia kana bango wana après ce que événement eleki to sala réunion pour to kabande ko to bomana te to sala réunion to solonné to famille les Gaulois les gladiateurs père les andeni et puis yo pesa ka eloko moko boye ba Tracy balianga vous comprendre même il est Tracy wana so yam paka kutani na ye en privé on dit que vous pensez que biso ka ba voisin pensez que biso to ya ka so to soigner na privé famille on so to soigner na privé to ka na réseaux sociaux muti que bossé ka na bon subiso bo sa promotion de kolambongo bolibo bomana maintenant nous tout tout bête événement te na zo yo ka so ki vandam so ki nini et zapé à les tozon ape wana tozon wana bozo di ka ko mana alors que Vandam te Fadam. Ce qui Fadam, c'est ce qui le 24. Tout comme tout comme bête fait concert, ma promotion bolé bon abata papa vous fêler, bolé ba bon abata ya bata faire ya muto apé ça binona, bolé on pour fêler, bah c'est qui peut biso, bah c'est qui biso double que bon bon mana qui nous déjà va nos concert. Tout ça ba tout quoi. OK. Tout qui va. Mais tout lingana non premièrement amour du prochain. OK. Amour de notre artiste. OK. Amour de ce qu'on fait. Nous a dit que tout le monde a fait rigoler. Mais nous avons fiancé. Ma caméra sur TikTok, na Facebook et comment a fait rigoler. Faire rigoler, na faire rigoler na les câbles. Nazaration na vani petam sur na ba mon bébé ta vandi mon souper no tema. Na tema so bébé faire rigoler na télé. OK. Ce que vous avez ça faire rigoler ebinga. Faire rigoler foutre la nganda. Foutre la nganda kuta na tema. OK. Mais bino loko boleka mo ba 100 francs so ki problème bo yebi ke sika bokinda ko zwa ba 100 francs bo zonga kuna to ko yawa liboso micro te no yeti. Merci beaucoup à Wachibas pour comprendre rage aux anango donc aux an pour ça va clôturer bobo solo la cara en famille exposition oui le linge sale se lave en famille exposition à Makambu ya papa Hervé na télévision les amabe et surtout que le 24 ils a la awa dans une semaine et demie. Et puis Clégie Zéis Toyoka qui yam pakalobaki épisode des eaux continues pour naïo par rapport à Stade de Martyr déjà je pense qu'il y en a bien à Tracy na Solana Tracy. OK le Laura na Solana Tracy pour peut-être ceux qui ba la place mon ba telemi faut ba aider à ça le cambo on va l'aider to ba aider pour ne pas que comme ndenge ya penser. On est au revoir. C'est comme ça. Ok, papa va faire pour ça battu là-bas aider force pour nous local ça là donc c'est un peu ça. Merci beaucoup tout le monde Zachary Bababa soué les bola à lobby que quand il y a Fadam et Kosuka le 23 à 18h. Mais concernant Bisso Joyce à ça qui émission na délégation ya Fadam Balobi est aussi là le 24 à 18h. Bamaloba mot contradictoire. Clégie Zéis. Netiboé na Fadam mango. Et ils ont résisté trop. Et tout le monde Jean-Claude Van Damme a pesé déjà. Na nyoso toi na sport na pour na Fadam. Tout le monde va dépenser à papa Hervé. OK. Tout le monde inde papa Hervé a misé pour notre ambassade. Na ba combat. Na ba autour les cas. Fadam paie tout le monde n'a pas misé pour notre amnaï. On ne peut rien sauf que Koutala les 24 ans ce qu'ils années. Merci beaucoup. Awachibas. Fadam. Fadam. Déjà pour y aller les 24 jours à 18h. Oh nini oh. Et puis ça n'a pas sorti la mais au moins mission de tenir. Na moni mission et puis amen. Faut benda a ouais mission de teli. Mère bafoué. Non ça ta emono banda wapi bakoseka. Mais non jusque là tout le monde le mola le bique Zachary Baraba ça le bi le 23 et le réseau assuré na moi mukie et ça pour na yo qui no kona Zachary le bique non le 23 dans 18h fin la PMI. Na ya bonata suko balobi na balobi yote les 24
siko ole tozwa kutu makasi tosata basene piye na baimpaka mpona makambo oyo tobelela président de la république fie soko otiki biso tosambo bato nyonso babietaki biso soki tobeti te bakosika biso kozala neti ngambo ekozala liwa na ngai nga niese na yo ekozala liwa na ngai de 24 mpona kobanda wapi mpo bato nyonso babinanga awa biso tokozelaka live oyo osala to bandotinda o baluka na nsima boye soko liboso bato baza siko batela boye oleta tobeta bato bakota ye te me tobeti me bayesa biso babi banda biso ki fanda biso nini wana esuka le 24 maintenant okufa. Mais Tomoni Zachary a confirmé que le 23 né Souka. Bon, et puis Tomonaki Bakonzinabiso Yangwana et puis Tomonaki général et en fait Nani le AG du stade de Martyr a Ebisa Kibiso a certifié Kibiso et faire rigoler la paix a certifié Kibiso que concert est le 24. Si Fadam avait eu le temps de passer quand même une petite vidéo d'annoncer aux Congolaises et Congolais qu'il va livrer son concert le 24 juin. Sûrement parce qu'il était rassuré, sûrement parce qu'il avait eu le temps de parler même avec le AG du stade de Martyr. On lui a rassuré que même le 24, ministre était d'accord. Voilà. Donc on lui a rassuré que le 24, il va quand même livrer son concert. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre mission. Un mot de la fin, Clégiséis. Mon commotion de la presse, et puis message qu'on lancé. Le 24 juin pour Papa Hervé et non pour Fadam. Ok. Bato boze la paix Fadam, base la ra Fadam n'engue bossé là. Mais sous boze amiti mamalam. Le 24 juin, bati qui l'a fait rigola. Ok. Papa Hervé a exercé musala nae. Fadam tozela. Bat boze la moitié. Faut repérer son opinion de la population locale. D'accord. Bat boze la Fadam tipo. N'habite l'engini non yo rason na moni jaki. Pour le lobactère à sikababima. Le tout mo tala ba Michael B. Jordan. Acteur à sika. Lelo même na mboka na bango ba chinois côté azala gang ba hitman ba bima. Donien. Lelo tout mo tala ba donien. Tala TV3 hein. Non, ngala passionné ba film. La giti. Na tala rapena film. Ba acteur lelo ba sa la rage. Ba Jackie ba le sauter. Même Vanna Mazati. Pour mon bat batala ba on sauter ba tala spandable ah. Pour ngala ndena tala film za ba film mo arcade. Ya ebité na traitant on neni. Batu bana pour ça batala Papa Hervé. Jackie chante total là trop sera ba koko paille on était encore de petits. Non ma coffee banda ko maté mais kune na les déjà pigeon. OK. Tous am pour non mona utilité na yo art. Ba mote na yo na ba mote na nga ba oyo mais tout moi prêtre. Na ibisibino le 24 juin. Moi le 24 juin nga maman lo bota la ngana hotel mana mibimba ba maya moto squad ba mule maya moto ala Japon yo moko hein ko Japon te on mona benake lich moko ba mystique yo na lo bio moko Vance moi mystique déjà ba musicien suba la ta ba blanc makolo ya malamu te na batala pe na c'est trop te c'est que grand prêtre c'est que les gens non même pas on a on le na part na aide ma amni on sala o lo ba na panga o o ga na panga te na pote ma tout mo ma amni on sala d'accord ba mbata ba jina ba levis mo bezo ko tawana abina tika bongo te pona misu pe kazaleza OK na nzoto pe sola ntungeza la mobuse ya parfum cher. Donc, Bambote Nayo, Miguel Dangote, millionnaire Yamboka, l'homme de 200 chaba liquide, n'a pas su Mbote. Au monde pénègue ma banque comme un tanga, comment bat ma piaka. Gelor le sel. Heureusement que Pia Moussouka a pas na omoko Clégiséis. Ne sois pas pressé dans la vie, moqué, na kozwa. Oui, bah, dis-moi. Zéla, mon commence à dire mokile. Mais là, ma pio. Et puis, c'est un gin. Pour na chaleur à kino pour que bien faut ma pi tes atienne OK ils alla rando lo bien mbote na gelo lo sele
prêtre na nenga ba 27 bon mona été na concert à faire rigolo Miguel Dangote monda ba mimo na concert à papa on a concert il y a papa Harvey atali na changu na statue mo la yo tali ka ndambo wala ndefo ya bambaka na ndambo no chena statue. Merci beaucoup. Gouverneur de Washington. Gouverneur na bango nyonso tout. Armel peut couper Washington. Armel Zela Mtambongo va pesa ke bonheur. Na Washington, ils en ba commando ba kuna Arnold Schwarzenegger. Zela tena biso ce qu'on a vu loana. Ils en ba banani ba Arnold Schwarzenegger, tu en ba Sylvester Stallone, tu en ba pour venir à Kenya et à Californie, comme gouverneur à Californie, à Washington. C'est quoi gouverneur na bango tout. Comme on est Frank Medi Bosango. OK. Merci beaucoup. Bango nyonso tout balé à mbongo ya. Ya monsieur Franklin. Ba tout on attend balé te balé à mbongo Frank Medi. Après ça bola. Si quoi ça mutu mo bona o pena na opeso libanga. Libanga na opesa o. Mbongo na bazwa. Mbongo na bazwa mpana ngati. Yo obenga ka mutu oyebise na boka ki déjà to kat nga mona kata partie na tindele sam coffre fort et robe. Oh, sam coucou le nécessaire. OK. Le nécessaire. Le nécessaire. Toto sola na vele oyebise nga mais yo sa musalo zo liete. Yebisa sam coucou le nécessaire. Mon baton et où t'as côté ba Miguel Dangote mais oya sam coucou moi qui ne dois pas les nécessaires alors qui ne doit pas la dernière minute ça ce qui ne doit pas salami mubimba toke pas maman emi kuku mufinu kwa changu maman emi kuku ya yo yangwana to ba ki ya Manix ya Shadrack Coca ya Manix ya Shadrack Coca to pas awa Miguel Dangote mukolo yo ya $100 Miguel. Merci beaucoup Clégie Zeis Awa. Merci beaucoup à toi aussi Cathy. Yamanix. Merci beaucoup Nabandeko Nabiso. J'ai toujours dit de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube Congo et Sengo TV et partager, liker, il y a un important commentaire d'abonner à télévision Abiso. C'est-à-dire rendez-vous à Moko, c'est dans 4 juin 2023 au Gros Liboul avec votre artiste musicien congolais. Faire rigoler Jésus les nuances mouillées, mi papa avec pépé de mes enfants, donc le mot de la fin dans les aïgas et Namoro déjà, tu vas déjà 9h30. 9h30 déjà, on a un stade de Martine, la base dans la table choupoli. Pour nous, la Mukalobi n'attend les 25 nango baza sous soara na katanda pour ya mama ya o le Congo et Sengo. Na oya isuka pour nous expliquer bino pourquoi et puis merci l'équipe technique na biso mobimba. Derrière la caméra, comment il a Armel Wombo. Armel Wombo. Motema ya maman Nanyo. Les mignons. Les mignons de la presse. Voilà. Balobi Michel sa podium. Ya bala sima caméra. Bala mystique et bala simana. Donc voilà, moi vous et moi faux. Merci d'ailleurs to sala ngala bima kitoko po batu ba komaka mais ouais tu vas sur ton monete mikolo. Vraiment. Merci à vous et merci à commencer de la presse. Merci à Awachibasu. Et puis merci à toi maman. Merci beaucoup merci à Awachibasu, merci beaucoup Clégie Zeis bien que notre aussi cité même Makaska na Chombo. Donc merci beaucoup na yo les internautes ce beau moni émission les cas qui na moi ambiance makasi. Vous comprenez des tendances émission hein les gens nango ne toke nango bongo netika moi quoi animation mais il faut les à la moi gérer donc ne nous en tenez pas rigueur donc c'est un peu ça comprenez ça rythme il y a Congo et Sengo officiel télévision moi ndenge wana esenga pe ezala ka ndenge awa ute ko ebisa bino abonnez-vous massivement na chaîne challenge na ebisi yo kala mingi te dans 2 jours dans
tout ça dans 2 jours to commission encore moi 20 hein dans 2 jours encore so to commission 20 et ça biso vraiment ma grand garçon ma grande fille merci beaucoup à toi Hercule m'envoie tout dans London City Hercule m'envoie tout dans London City petit vient à Yemoko papa Clovis c'est film pas voilà Hercule m'envoie tout merci à toi King maman dit la merci à toi aussi ma fille Percy de Fola merci à toi je t'aime beaucoup maman t'aime énormément Josiel de mon cœur merci beaucoup mon bébé Laetitia Beka Hervé Tedika Chancel Enoka Déborah Miezi wana bayanga Déborah Miezi baza tellement perso na boire épée baza tellement ngam na lele cœur tellement escroquerie communicative tellement baza perso donc nous sommes à la fin de notre ambiance du plateau nous sommes vraiment à la fin et à tout moment tant botta la canne sabino boza la cascoché branché no bouger vous ne serez jamais déçus bye. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Katifola, maman Popo, la maman de la nation. Na côté de bino na ba etando ike na bino na ba portable na bino na ba machine na bino po to solola ilongo na bino pambate ya kolobela ezali tango moni batie alerte wana ili kolobake ya kolobela penza ezali. Mais je ne suis pas seule dans le plateau, je suis accompagnée de mon invité au binomo beaucoup découvrir. Parce que vous avez l'habitude de la voir ici dans la chaîne Nabiso, Congo et Sengo officiel de télévision. Un grand merci à mon boss, le général, le manager, mon papa, Clovis Fimpa, et à sa femme, Maman Doris Fimpa. Merci beaucoup à vous. Et je rappelle aussi à mes miens que demain, 13 juin, ça sera mon anniversaire. Le jour où on a la beauté maki. Ma vidéo na bino, ma cadeau na bino, ma surprise na bino, et que ça a vraiment une grande dame. Et que ça a fait plaisir. Oh, la vie qui est au lingala, bino bino pe bolinga. Merci à toi Hercule Banvoitou, merci plaisir Zeissa. Mon commotion de la presse c'est quoi le bilan dans un champagne. Vous allez na mutaboé, il faut à na Congo c'est officiel et télévision. Jean-Sil Wonda l'honorable. Merci. Berli Vengamete. Le bilan lobby au balola mokili Berli. Bilan Armel Mambolu kelanga. Aussi la Naka Awa, na Congo et Senghor, officiel de télévision. Merci à mon pasteur, papa spirituel, papa Richard Silabo, pour la prière et la soutien aux à tout moment. Wana pour la sunganga, ko pesangai coup de pouce, la conseil et tout sunganga vraiment makasi. Merci à ma fille chérie, merci des faux là. Moi l'amour pas comme les autres. Merci. Je t'aime beaucoup, maman t'aime énormément. Talakaka, tu es le fruit de mes entrailles. Je ne suis pas seule Kanena Isabino. Je suis accompagnée de mon invité Awa Chibaz. Amel Fongo le langana au plateau. Boni. Kimia maman nanga. Yo mozomona santé te maramnyo so kitoko. Siko kimia ngo mais côté kuna bino bagolo bozolo ba alerte mais yo zolo ba kimia. Wana kimia tuni ya santé na vie na lokana ça la différence sorte que malgré problème il y a mais naza non na kimia en soi. OK. On a ko perdre télécambu so yé o lui so za kimia te que même on peut bosser le pétation qu'il faut qu'il y ait. Oui. Donc on a la toujours nous merci pour appeler ça kimia pour appeler ça santé. Merci pour la musanga la musinga na tongo bona moni sou babino la musinga lobi le 12 lobi le 13 anniversaire na yo joyeux anniversaire à toi biso balu batolo baradili wa chipe kajiwe wa mamu wetu. OK. On dit moi bana. OK. Joyeux anniversaire à toi maman na ngai. Merci beaucoup. Maman na jilu baba imba nini uji
Jibwa jibwa jimpe, jibwa jibwa jimpe, jibwa jibwa jimpe, Katifola. Jibwa jibwa jimpe. Merci beaucoup. Voilà. Donc il y a un international aussi que je vite penser à lui. Lui aussi son anniversaire sera le 14. Toi le 13, lui le 14. Il y a TP Mazembe Pepsi international depuis Lubumbashi. Joyeux anniversaire à toi aussi. Tarobotama après jour mon ami on a vu que après ah il faut boire dans la bacano yo. Na yebinga cadeau na déjà yango na zo pesa Pepsi. OK. Pepsi nani? Eh comme on est dans bokande stribla ngamo mke mazaka international ya Pepsi l'international. International. Pepsi l'international. Voilà, joyeux anniversaire à toi. Pepsi l'international. Jili Wajipe. L'international est voilà. L'international. Voilà, joyeux anniversaire à toi et puis merci na abonné na biso nyonso ya Congo Isengo au batika ka biso te bazo toujours continuer ko s'abonner massivement en tout cas to komi parmi ba chaîne oyo soko betimba la moko et bimi. Voilà. Donc toujours kende malamu félicitations à l'équipe technique na biso mobimba et félicitations na manager général manager wa azola la ponité soka talika be bala na ina problème manager a téléma. Papa pro. Papa moko ya très professionnel. Et merci beaucoup na Toto Gila Fipa au Azabongo l'AG du stade. Voilà, du stade de Martyr. Et pourquoi pas aussi à Maman Doris Fipa, Maman Yaba Nebele, Maman ni Mama. Et ngamo la bino soki na kei na zongi boya maranga toujours ndenge ndeko na biso kati ya lobi aza moko ya bato bomonaka toujours na kati ya Congo Isengo. Et puis à ma petite maman une pensée à toi aussi Sandra Salimba une mungala moko alobi na nga uto benga nga kasi ko neto fanda plata alobi na nga ozaka na ba mission na bino wana ya batafero boyebi ke bozana bato te bobeta pia ka Sandra Salimba ya na yo na na bise loko za mama na nga na koloba na maloba mabete à ma petite maman donc toujours là la ponite awati basu naza toujours wana kaka pona ba actualité et bituneza yo mama nanga biyaneza yanga. Merci beaucoup awa mituneza yangai biyaneza yo pe bato na ndako bako mituna alerte za nini affaire kaka papa Hervé. Ceux qui te vendre mingi pas papa Hervé parce que le 24 tikali na 12 jours. Une semaine à 7 jours après dans moins quelques jours. Voilà. Totikali na une semaine à quelques jours protocole na mukolo yango. Voilà. Donc une semaine à 5 jours c'est donc tout chaka 4 une semaine à 7 jours. Une semaine à 7 jours. 7 une lundi, semaine mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Une semaine. C'est-à-dire que tu as lundi, non? Lundi, voilà. Et je me suis dit une semaine dans le 7 ou 6 jours. Et 7 ou 8 jours. Après, tu es sur 5 jours ou 4 jours après. Et puis le 24. Il y a un azoloba. Donc, ce qui te dit que ça m'a canisé, tu as 12 jours pour un cancer. Tu as banungu nungu et comme bima. Entre vous le Gaulois au lieu de la marketing il n'y a pas Hervé excusez to kotisi yango nyonso kana kata ba alerte au lieu de la promotion il y a stade de martyr il n'y a pas Hervé faire rigola mais le contraire les loups ne se mangent pas entre eux. Mais vous, les loups, vous êtes en train de vous manger entre vous. Toi étant une gauloisiste, une défenseuse, papa Hervé. Les loups, qu'est-ce qui se passe au juste? Yango, les loups, vous êtes mal organisé. Voilà. Vous troublez entre vous. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous transmettez comme message? Naba Gaulois oyo bazalaka en coulisses, pe naba amoureux ya bonne musique oyo balinga papa Hervé. Merci beaucoup Kati Fola pour na maloba. Kane na bandaki na lobaki na oke maloba eza yo. OK. Bon voilà, mituneza yo bien ezanga. Pona lobaki ata na ndako na kati ya famille. Mon ndungu ezanga raté. OK.
ata bobotami papa moko mama moko tomona pena komona bandeko pena baswani bitu mama papa le kaye botani we bana nanga babomani nini donc tant tozana mai na makila tant tozo vivre toyebara na vie koswana kobunda mo ba dispute kokoma et surtout que soki esi tokotisi eloko tobengi mbongo mbongo ekabula katukubianzo biso baluba tolobaka katukubianza bongo ekabula famille mbongo esalisa baguerre lelo ti lelo na bamiziki ezosila te peut-être eza baguerre mbongo ntango mosusu bokabwaneli yango na mwasi to couple mo ekabwani mpo mobali opesa mbongo te lelo oyo ezaka eloko oyo katukubianza ebimi kaka ndenge tozokoyokaka nde bato bazoloba parce que ngai en tout cas naza wana te mpona kosaka mokili bayimboka basara internet bakolanda biso batalaka kena ye fi yango ayaka nayeka na lokuta oke naliaki nanga sanfra te oke natako nga nangaka kotambola na bosolo mama nanga loba nanga lobi yaya ata okozwa après 5 ans nayebaki mwa bosolo na yo wana soki mabe elingaki ya bosolo ebomi mabe moko natambolaka na mwa biso toza babando bamama mabokoli biso toza babano bamama baboko c'est-à-dire natambolaka na kilokoso te oyo yakati apesinga na lobi merci wana yangai oyo pesinga te eza yangai te c'est-à-dire nde tovandi bosak oyo soki eza yangai te mpona fungola fondasenga yakati ye nakoko fungola to yakati pesa ngai voilà mpona koloba ete nazalaki te ntango babiloko wana ezopesama promotion ya Papa Hervé nazobeta cete na bandi promotion depuis l'année passée tel que je suis là na lié à 100 francs ni à Moutouté. Les gens vont aller s'abonner sur mon compte Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok. Ils vont voir que je parle que de faire rigoler. Le nom du compte. Awachibasu. Awachibasu na TikTok, Awachibasu partout. Facebook, Instagram, TikTok, Nazakaka. Na Awachibasu. Ils vont voir que na bandi kolobela makambo ya faire rigolo et jeu de genre laquelle ba comment ko finganga pona faire peut-être que entourage à faire etamsu ba ebite ke nga finga baka mais na signer makambo nanga moko nazo sala promotion à faire na lamuki na tongo boy na yebo na talika ke non mutu moko boy ameka ki mo eloko moko boy na ye nanga ko répondre na benga ratamsu ndeko na biso Clézy j'ai dit que non yo répondre fimo be na mona kende na papier api mabe alors ba sacrifice o nga na salaka na lingaka lobby e futa ngai po omoni na vie mère il faut tout ça ra eloko ok oyeteka na oleka na TV pour lobby na yeba na leka babino boya ka liboso na te na oyeteka pona banda ofingaka ba ene na ngai po soki na fingi ba oki na finga ki kati awa e kopesa nga succès soki ba oki na finga ki saratola na finga ki Cynthia Kapasi na finga ki ba Hélène et ça la nini pesi mona bobi e mona moka bimi bo ya za noko ya zo boy et après lobby nango tokosuka wapi na commission na tambo koto a mwana na impoli otambo koto a mwana na kuto anga na baya ye déjà non identité je me re bien commencer na vie na ngai na banda na 1 pona koma na delelo 4 ans tam sunde to sala émission pe banani ba yebinga tam sunda yebani na ngate mais lelo naza na 4 ans na kata YouTube ozola nanga me nena vandi botam sunde za kaka yo batay kongo to boyebi ke no awa travailler ka bien mais tam susu bat ba yebinga na koma kata tam sunda ba dekate na yebani na ngate mais na travailler bien bato bayebi nanga awate mais na préféra na salaka mosala na ngai malamu na tambola lokola mutu normal pour lobi nanga ezala bien parce que kaka ba émission auto sala kaka ba vie na biso to tambola lobi demain je serai une parent demain je serai une maman o bana nanga bando tala ba mosala ngonga na bando sala parce que na tambola po tamsu kaka fa rigola pesa ki mbongo moko ya promotion to yokanite to lié koto to kaboli ba misusu ba lié na ye na TV na bandi mama ko finga koloba mama be alors que na ndako nanga tono ko moboko la bana nga na ebisi bango na bi pas question d'insulter ici à l'une de mes enfants à lundi émission nanga moko a vu mais maman toi tu nous interdis d'insulter beaucoup voilà maman. Mais moi je vis quelques images à toi maman tu es en train d'insulter tu étais méchante hein maman mais pourquoi qu'est-ce que je vais dire à mes enfants total à lobby
tout à la caleloti et oui apesi promotion tant olingi mutu no ndenga alinga ki faire parce qu'on a natala faire mundela yambela ngai na kati na yeba faire na 2019 pona mona pena faire ko la boy en 2019 na telemi to kangi photo be ba présenter après nous t'a présenté marque na Blaise créateur après a watch bash abota manojo moko c'est vrai malgré ko sanga PV abetanga banko to fêter ngana mseka merci beaucoup président ba pe son numéro na nga yalo ba pe sanga numéro na mais yemo razawana vous comprendre musique ka dekina la zone numéro aviété na kenda na nga pe normal na tika na nga pe kutu geno ote na ko molane na mama faire rien soki bazana ba consort ya bien ba Blaise créateur ba marque vous ba benga nga leki consort est-ce que vous en attendez yo na mona déjà respect au bayana nga ba pesanga wana moi muke na ozonga sima na ndeko na biso ko bino mundibu ye pesa parmi ba respect ya pesa nga so atali téléphone be awachi baso na oyamba téléphone wana grand frère nga artiste ali boso ya mbanga na vie abando pia nga conseil nga bi awa tambola no ka bien na internet yo moko mona yo so c'est ki ndumbo zo na ote et puis oza pam est-ce que bi oza na mbon na fanika na sika na lemba wana otonga no ndako na esika eza no chantier to tembo abi wana ngo kitoko bwendeni wana sana saratola abi na ngabite saratola c'est pas une bonne personne pour toi abi sanga bi folo ngwa pas sara abengela nga Cynthia Kapasi na mona moni abundira bani be mission sika moi malamu je la nga yo encadrer ngai si tu azara na vola si tu as la mission sabino si tu as maman ya ba téléphone prise non rappelez abi sabina za na moi habité prise non rappelez pesa ka numéro na nga non rappelez comme ça te bandeni to sala nakena nango normal apesi ngai conseil OK tambola bien abi nanga biso seka kindumo za tapam nanga bi est-ce que yebi que ozana tendance ya Hélène Kalema que le roi nana boduka nga na bisité Hélène Kalema abi nanga voilà Hélène Kalema lelo so azate ba ke yo mtu tikali na mambo est-ce que tant no tambola ba kutu ba kubakela kanga ba fleur ba koloba ba maluba malamu pona nga bandeko balimbisanga pota mususu na ye média sikamba moko na pesi mutu na ngai na tamsu kozala goloisi mais eza parmi babiloko esala ke po artiste ayambaka nga bien eza parmi ba artiste mususu ke non tokutani na ye kutu clip na ye moko mais ayebo sola te bo si clip boke solo tokutani samedi artiste na bino moko kaya munene ya mboka mais tokutani samedi wana nani te na tanga kombo te na boy balongolanga tokutane samedi na clip na ye baolongolo yo moni baninga ba opumbusa ba to kaka ba mona na te alerte ta video de recherche wana eza nango kaka buzz ka créaki a créaki kaka que maman na zobanga na zata na voiture te loko tenga kusuka wa te mona ona ka ko luka bina malembe te la kutanga kombo teme na boina kaka kutanga kombo tika to vanda alobe na moni ye na clip na ye to sala ngo samedi dimanche lundi toke publicité ya masanga moko awa na kotanga kumote pe komela on peut publicité nde tosisa na ndeko wana na ndenga silisa télématique une grande artiste na mboka na biso tango moni koza bato belé yeba que tango aussi ça tout le monde aura besoin de prendre même une vidéo même une photo avec toi même toi na tellement le bara merci oye a tellement qui nata isko koto yo faire rigola ya mbanga bien koto kuna ba yami na bonga malamu te na sa ko boni na tikali isko faire rigola ya mbanga bien mais akabela ngambongo ta kabela ngelote mais na ko ça la promotion na ye na lia kata sa fate ni transport ni je me sacrifie seul na ye musala na ye soki botuninga question ya faire na répondre et puis na lobi pe lokola malamu pona nini na lie mbongo na binote Clézy zela biso to bimanzela moko toza na sima na yo awa papa ozomona na yaka normal ngano na limbo nga promotion ta OK mutu moko tabenga ni orchestre ni nini babenga nga moko tunde mutu ekoma ko stresser nga kuna makamba bien na message mona komela ki mark house nga monsieur vie me bwende ni to komoke bwende ni mark house répondre nga ni ani o na ningi saike na okike ba ki États-Unis na table ba billet bini na seki nanga des fois kutu ba yamba tinga mo faire ko la pemeli nga vidéo mais na bota mane jour moko mais ba yebinga mais ba mona ka makamnyo so na sala pour nous le mère likambo promotion soki olingi artiste na yo
salut la promotion na motema moko. Ok, merci beaucoup Awa. Tout le monde y vidéo moi qui circulé na concert il y a papa va bêter qui aux États-Unis. Tout le monde qui présence il y a couple moko et mataki. Il y a moi sina mobile. Oui. Et puis que Armel Berlif au balancer les biseaux vidéo oyo batu ba kotala pe ba komona. Et ça le geste moko salami wana to moni couple ba matimi balé to ebité so baza couple to baza ba ndeko mais to moni ka présence féminin et masculin. Geste mo salami mwana mwasi wana apesi bag et pas ya mobali et puis mobali alingi aya kopesa papa Hervé on dirait to yebité so ka comprendre ki to nini mais côté la vidéo ne to mona boye on dirait c'est comme si azoboya batu basala ki ba analyse o ba meka ki ko mener un peu ba enquête na bango ba ba ki ezaki bag oyo alingaka mata apesa o depuis mokile banda ba musicien ba banda koyemba non to mona te muto amati na podium nesika bambambongo aye kopesa bag et puis bag yango ezalata que emonani ta mokile moni boye te mais bag eleki na nsima mokongo donc en fait moi si apesi na nsima mokongo mpo balatisa papa Hervé mpona yo étant chroniqueuse et puis analyste et puis naki goloisi na yo je sais pas comment est-ce qu'on interpelle on ba msu balobi ezaki piège papa Hervé aza en danger ba msu balobi et l'autre côté. Voilà, merci beaucoup maman Cathy. Moi en fait de ma part je trouve que tant artiste tant ozo vivre dis-toi que tu dois t'attendre à tout son frère. Ok. Avec toi, oui. Faire égola, il faut y baquer. Batu nyonso ka atende ba linga yo, mutu nyonso ka ateso akoti na concert na yo, eza kwa linga yo. Pour vous dire que même na concert à le 24, c'est pas tout le Gaulois et les gladiateurs de Toto Satada. Ok. Il y aura de Warriors, il y aura des Spiritas, il y aura de Wengeman. Il y a BCBG, Wengemen, il y a Maison Mère, il y aura plein de gens au Kakaye, à la faire un ça la Nino. Voilà, voilà. Faire un ça la Nino, faire un ça la Nini. Attends ici, est-ce que ça li besoin ici? Batomi sous c'est sacrifié, bafuta na ba bien là-bas, on y a VIP. Oh, ils a sombre là. Oh, ils a concert au papa va bêter les États-Unis, na monta au yache. Yo zomona mutu andimi ko futa billet na ye. Pour ayaka tamsu a sacrifié mbongo na ye pour ayaka ko monta mninga pasa ila ibagi moko be o mninga ayebita histoire na ngote oyo atako teza bagi ya cher par exemple ezaki or mais la manière dont il voilà tu dois attendre l'artiste finit de livrer son consort et après tu viens tu parles avec lui artiste ou zelaye ACP la nango pour te dire monsieur bah c'est pelani lo ngala c'est pelani lo quand tu fais la photo ça biloko maboko salinga bien pues oyo ça compte la mafia on ça coûte 1500 €, ça coûte 2000 dollars ça la voilà des artistes à salinine à suivre. Mais tout le monde a un peu battu soit comme matana podium n'est pas au monde a peu que musicien mon quoi yemba pe na église pe les kakarango a yembi tellement commis et matio au monika te na longola ta moi rayo na latisi yango la lobi mama na ngai et pe c'est lié sima ça dit tango yo zo ko longola ka eloko na aussi longola pe na liboso te yo bendi wana et puis moi si après son akobangaka nini abangaki nde présence ya faire egola mbali boso mona artiste moi ça zalaki complexé to benga ngo bongo bandeko na ngai bo finga ngate bo pesa ngaka le message bo komela biso wana na ba commentaire to benga ngo ni complexe d'infériorité première fois na ya mona faire egola to kolenga ou bien objectif moko ezalaki voilà yango ezotindaka biso tosala analyse yango maman kati alalaki pongi tabi oyo na koluka Barbie soki nazwi Barbie te nazwi awa il faut tosolola yango malamu po kovanda boya te nde tovandi boye mama na ngai maman kati opesanga ka mama eloko na ndenge kati awa
Maman, mais pesanga na miso ba tuté na la tapé maman ko ici la beli kambango na biso bambuza tolobaka ekende be bongo esi la be bongo be ya ki pe liboso ba tu be emona na pe liboso ba po akola tapé be bagi yango liboso ba tuta encore si ça fois pour kayo peti si o pesi loko faut lo ba merci ah surtout pe ke bango balata ka biloko pamba te voilà tango akolata ka eloko wana lobi bon na penser pena ke mutapesaki ngai mutentel tango azolata na pazo samba moko abwaki moko na concert wana po yo tam susu zanga kimbongo mais epeseli oyo ya sima be lokola be boyibi wana ngala bangi en tout cas si que vandi maman Marie makesa vandi akotala ka mwana na yaza na danger ya kosaka te maman zolala ka pe pongite be mabolongo na ye na sepo na mwana na maman la pongite pendant le toujours tant on a la koloba qui est faire égol à combattu il y a 2 ans babenganga faut arrêter de dire que faire égol a combattu après ici je veux finir et puis je veux rappeler aux gens là qui m'appellent à tout moment que yo ganga ka faire rigoler combattis est-ce que ça faire rigoler azaka artiste yé moko azaka combattu ba artiste belé bazali poani ya binoka subo libosa elika mbo combattre bosali bobolobi oté faire rigoler bazo balinga ka été bon bande ko ba on a aussi ça na rappeler bango comme ça ba pesa ngai pe biyano ya par rapport ya bag wana po ba misu pe balobi na ba beza base na biso watika biso za buzz na bino bolinga bomo na ngo po boni tika na concert na bino kutu botoni cité bat bazate concert lokwa sala église ngana lobi na gangi kuna ndeko ngana bi ndeko nanga mtu nazana Afrique na kenda tamboka ya miki ya poto te mais yo mtu zana poto yebi basali na bino na poto ezala ka lokwa basali lokwa ya ba église ndenge nini yo ko ganga lokwa boye to mona ki na ba bilili nyoso ne toza boto ko mona ka montage to moni ndenge bandaki ti batu bakoti plein craquer toza bande ko bazana États-Unis makamninyo yo zangi kozala mtu wana te mais na bilili tozomona bakiti vide bakiti na simabi wana ezaki wana eza na ndeko na nga moko aza na États-Unis asalela vidéo en direct alobi ke tala vide bat bazaka liboso be bandeko bazakuna be bandeko pe yanga bazakuna nazana ndeko moko Shagi Mavoka Jonathan Kakesa Gogo Shagi Mavoka lobi nanga bi papa avait en tout cas il a félicité na yebite soki eza payé pas za pe golo atam susu yo yebi kaka lokola makila mino na yo ba américain ye azana tendance te yaza tendance za te na lobi peut-être pe ndeko ngo tam susu za golo po akomela kinga binanga awana mona ko sala be mission mais papa avant en tout cas zo ya makasi papa va teleminga na lobaki na bon c'est qui ceux qui boy Jésus loué Jésus Christ de Nazareth azwa lokumu po Jésus de Nias azongi mais ndenge na kokamba ka ndenge mokide ko loba isusu boy ndenge ko msusu abenganga yaza na Paris mutaza na Paris lobi nanga piaka mutaza na États-Unis ko mission na tuni na lobi problème wapi bon de toute façon il faut comprendre que les États-Unis ils ont beaucoup mundele et betama ipe mukolonini mundele kuna ala jour à reporter bango ba profita ka be dimanche pema samedi week-end ngai wana na shaba na ke oliambisi ngai wana na nganda sese masanga mbila donc bango kopema ezala bango vraiment baza na misala moko mibale misatu asala awa 1h 2h 3h kuna sali kuna 4h 5h 6h kuna ke kuna 8h et pe kopema la mususu ezwa bango ka ba minute ya autant et ko za appelle ligne de raison oyo papa Hervé et ko za appelle concert de bazolo bébé tibi bongo sikoyo pona ba Gaulois par rapport ya makamunyo so tokomona po tokomona biso na suka émission na biso pona ba Gaulois par rapport ya ba insécurité po tokobenga kwa insécurité mutu amati ya sali pe makamna ya komi petit kota papa Hervé toko okolo bani pona ba Gaulois pona sécurité personnelle ya papa Hervé maman na ngai si to bandi nga na yo malamu ti pona oloba ete mutamati tamususu kansi na sengo na ndenga yoki muziki moyembi ya koyembaka malamu nde asali nini akiko bamba mbongo na kozonga na mwali solo ya ndeko na biso lite ya kanda na Afrique du Sud ndeko na biso lite ya kanda babeta kie oyandaki image wana na baki beste
bakreaki yango te entre parenthèses wana nayebi te mais na suka kuna bato bakobela biso bawarrior biso bawarrior bese okangi mpena moninga botialela nayebi te soki eza mpe bese bawarrior bolimbisa mais babandaki kobelela kuna keno biso nga natalaki na nga na lobi peut-être parce que bapesaki promotion et puis alobaka mpe malamu te tozonga na langage ya kitoko te azalaka na mwa balangage moko boye oyo elezaka moko mitema ya bato ozo comprendre soki eza buzz etali kaye mpo na olobaki bamisusu mpe babenga balobi awa namoni ondire mpe bino mpe kuna bosali buzz ka mpona makambo abangi na bino mpo ndeko mosusu ndeko fali mpe asalaka buzz alongolaka daju bagi wana ezalaka buzz balobi nanga mpe bongo balobi mpo bomonaka nyonso tokobanda kotala te bandozala yango kaka buzz mais bongo nalobaki na oteke nalobi komona kabose bulembi ya resekeno le 24 juin papa tokokitaka zala malembe tovandi mpena tosola lokola bamama tika biso mpena pesela biso so ata mwa ta moke namoni awa ndeko na biso kabose bulembi anosaki kei mpa kobeta le 24 juin olali olamuki bolikambo osali ata affiche te longo tolobi yo le 24 tokomona ni pano ni banderole eza buzz te oyo ya ndeko ndeka bosi eza buzz mais ya papa na biso Lacoste yo ezalaka motandiye Lacoste lelo toyokani tobandi malamu olingi tosoka batomataka ngana yo tomati tokiti tokenda oyobanderole emati nalakisa video nga nalingi nanga video te naboyi problème nalobaki déjà ke non il faut boyebaka différence ya artiste wana na artiste mosusu na biso problème te nga nalingi nanga matata te nabona bagolwa balobini bagolwa bagladiateur toza na biso na problème te ezala boye kopesela biso bagi oyo ekosala ta biso ekita biso su na succès na biso ezala soki bokoya koboma biso botikala kaka botumba biso mais je resterai gaulois gladiateur gauloise du sang biso problème na biso ezalaka ke tozela rendez-vous na biso le 24 jours nous sommes combattus soki nalobi bongo bolobaka nanga kaka ye kaka nde combattu na makambo ya boye bandeko nanga bokolandanga bandeko babolingo bachare internaute toloba te boye kopesela biso ndeko bagi soki eza mpe buzz merci beaucoup na ye moko ferigola yango andimi asala simbeza ya risque ya vie na ye voilà mais soki mpe eza buzz te bandeko botika mpe mwana bato ko aza mpe makili aza mpe mutu lokola bino aza na mai na makili arespire eza nini ti wapi bokende kosala moninga mabe bolika bomona liwa na ye mpo boloba mpena boto zwi ye mais soki akufika ebele yango bokobalusa maloba frère azalaka motu malamu tozalaka nde ba 2001 tant tobanda oyemba orchestre moko wana nde bokomi bandeko nde pourquoi tozolinga kolingana te emo nous vivons ntango towana vi tokobetaka liso mosu ntango moto akufi komi mawa moto nyonso akomi malamu oyebi asalelanga eloko moko bazongisa boye non s'il vous plaît tozokende we boyini mwana mutu lokwa nyama boyini fere lokwa elo mosusu eza nini mama merci beaucoup wawachi basu tokomi na suka vraiment ya émission na biso balandi bakotalaka biso bacomprendre nini oyo tozalaki nango motuya ya kolobelela liloba na oyo ya suka mpe mbote na yo na bato mibale misatu po tokabwana lelongo na bandeko bakotala liloba nanga soki ezaka na kobetaka se te na bandeko na biso baza kuna na États-Unis ou baza na Paris Belgique partout dans le monde na grand frère nanga Junior Yombo alobi nanga awa nasalaki déjà koli mpo nayebika yo folata makasi 54 jours nayebisaki ye déjà merci beaucoup na tonton na ngai mon tonton Suri mon tonton d'amour tonton Junior Yombo papa ya bana ebele quoi donc nayebi ke azoya na interrogation moko ya monene mpona 24 oyo bato nyonso baza ba États-Unis bato nyonso baza ba Brazzaville baza bamboka ya balubumbashi bato nyonso balobai dozaki rendez-vous yaka moko c'est 24 juin 2023 na Brazzaville masamba deba te eza bandeko mosusu baoya bazali bandeko na biso mosusu bandimaki bakoya bazala na bango en tout cas et mbote na ngai mpe nakopesa mpe na international na ngai bagrand fale oyo nayela ba international na Glodi Kilangalanga international oyo baotaki déjà mpe kozwa coupe na bango Glodi Kilangalanga je te salue et puis toi aussi international Osé Basele wana grand frère nanga merci beaucoup na yo mpe Cathy joyeux anniversaire encore une fois
plus. Et puis, merci à tonton Clovis Fimpa, à tonton Guylaine Fimpa. Ou à Botama Pezomo, on a papa la maison avec les 4 dimanches. Voilà. Binoba na joie en tout cas. Et tous à béni ma casse. Voilà, et merci à abonné à Bissonios. Merci beaucoup aux abonnés de KO officiel télévision. En fait, KO télévision, Congo et Senghor officiel télévision. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Merci aux tenteurs abonnés aussi. Et puis, il y a besoin de tenter de s'abonner, mais ils ont un PG mouké. Cliquez nos caca. S'abonner nos caca. C'est la moindre des choses. Hein? Quand hésiter non, tu essayes un peu d'hésiter, mais cliquez quand ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et ça le grand tonton, et ça le grande dame. Merci à mon papa, mon boss, le big manager, le général manager, papa Clovis Fimpa, ainsi qu'à sa femme, Maman Doris Fimpa, et à toute la famille. Nous vous aimons énormément. Merci, papa Guylaine Fimpa. Jean-Cy Louonda, l'honorable, monsieur l'assistant. Merci beaucoup. Anniversaire n'est pas Lobby. Anniversaire n'est pas Lobby. Tout souhaitait qu'il y ait vidéo sur Kinaki. Bien que tout ça qui n'a pas on n'avait pas le choix, c'était les dimanches. Et Yanga et Zalobi, mais on va travailler parce que nous sommes obligés de travailler. Voilà. Un grand merci à monsieur. Yeba bengaye Hercule m'envoie tout dans London City. Ah, je l'ai rayon moko. Naye bisu. Na tout on est au Cap. On a fait ça pas. Hercule m'envoie tout dans London City. King Mbo Mandila le pétrolier. Des gros coucou à toi ma fille chérie. Je t'aime beaucoup comme je le disais Nini Nanga l'annonce je t'aime énormément ma fille chérie. Que l'Éternel te garde uniquement pour moi. Hein, donc les abonnés de Congo et Senghor officiel télévision, restez scotchés, branchés, nos bougies. D'ici là, on se voit prochainement. Batubayate, Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, on m'a fait tilata mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le